bandeko. C'est présenté dans les Comme on a Aristote Bete, Aza moko ya ba communicateur ya nouvelle là. Merci Nicolas Aristote pour la bonne pour les événements actualité ça nous tout le monde nous si pour les à la Congo précisément la capitale de Kinshasa. Est-ce que il est important c'est ta ou l'île wala iya ngana ko sepela na mobilisation o esalami pour na ligne wane ya mobilisation eza malamu mais message pour na nga retour ya ligne oyo eza interpellateur. Tout le monde qui est outa 1960 na kati ya constitution na biso balobi ti lelo mboka na biso eza kaka na crise ya illégitimité oyo ezosala ke mboka na biso e développé te kozonga ya lino wana eza neti Lumumba azongi te normalement kozonga Lumumba fo ezala na kati ya banationaliste oyo bakose remettre en cause batala ke constitution na biso e reconnaître ke toza na problème wana tokoki résoudre yango ndenge nini mpona korésoudre yango il faut tokende na maponami ya malamu pour que dirigeant oyo bakobima bazala normalement oyo population ye moko apone parce que Lumumba ye azalaki nationaliste et il était majoritaire en 1960 RTOKB na élection omoni les faits ya kozala majoritaire baponaki azalaki légitime dans le peuple yango wana kosala ke tozala interpeller tolobake pour que biso tokamba il faut tozala na légitimité tokoki kozala te bato oyo banome ya konome kozonga ligne wana ezala interpellateur pour que tozala légitimement élu pour que tosala la peuple. Merci beaucoup mon amboka santé la muka boni silence na makambo c'est que la muka la muka zo commenter bon balobi d'été à la muka ici même bon ba coordinateur Adolphe Muzitu na ye bon wa za kopesa kimia ye mutabomi la muka balobi ko ni bilo la muka wo nous la muka ezana ba parti mibale ezana SID ezana nouvelle là mais na kati ya convention na bango où ils ont régi les deux partis politiques et l'objet que chaque parti a une autonomie libre et action. Na kati ya parti wana mibale moko akena likita mususu akena auto bengi bloc patriotique asangani kuna na Kabila ils sous forme ya absence ya activité oyo ya Lamuka a préféré que ça la activité na cadre ya bloc mais Lamuka ezali chaque parti a kosa la action na une autonomie na Lamuka ko continuer pe Lamuka zo se porter en bonne santé dans la kati wana to komona que non to reconnaître que non chaque parti a une autonomie à action na to mona nouvelle là azo sala to sala activité na biso to na terrain pe to moni pe décider azo sala o ya activité na bloc patriotique na Kabila ça veut dire que les deux partis baza na terrain il y a un moment to ko sangana siko pour que to sala biso moni Lamuka ezo kama maboko ya mwana boka Adolphe Muzitu ba réunion za na kati ya ko salema poto koki kozalaka ate kaka na terrain bazosala ba réunion mpona otala ndenge nini to bakotravaille terrain yango. Est-ce qu'il y a santé à la Muka est-ce qu'il y a la Muka ensemble dans ma cambo la Muka se préparer pour estar à ma cambo est-ce qu'il y a la Muka ensemble de la Muka la Muka jusque là ensemble mais to reconnaître ba divergence ana eza na ba question ya ba sensibilité bango basiponi basala ba action na bloc patriotique ou ils en a Kabila biso to boyi biso to sala ya biso panze to zana union sacrée to moni na ba activité ne so nouvelle là to moni union sacrée azate et nulle part pe na union sacrée kuna bo moni acte ya adhésion ya mwana mboka Adolphe Muzitu comme membre ya union sacrée to zana kati ya la muka to zo continuer l'élite na biso comme parti politique mais l'élite wana to boyi ko sala mona ba ini ya mboka yango wana ndezo sala divergence. Merci mon amboka et le là la muka to moni mutunya so akomi na yevo autorité to moni bongo coordinateur ya la muka ezabo Adolphe Muzitu mais de ko mona ndi ko kwa se penge azuma lo bakonuba sans qui ende ko Adolphe Muzitu a lo belo ko ni ko lo bapene est-ce que la solo bozana boyoka na la muka mais ce qui y a bimé le bina komba la muka akokosa na akokosa population et que to la population ngona na lokuta eza passé eza une discipline politique. Parce que tout le monde, la Muka yé a l'oubakana la signature à communiquer, ils allaient signer par présidium. Est-ce que le présidium est sangani signé? Pas tout n'a eu question. Oh, il y a un lobazu en ouapi. À quoi sa population? C'est l'indiscipline politique. Ah, mais quand vous allez honnête, il y a un autre qui n'a pas changé ma cambulobi. Mais il y a un autre qui a la lukuta. Mais quoi, Moussanga? C'est que Azad différent. C'est que il y a Azad lukuta. Azalonet na emoko atuna présidium communiqué signé journée parce que la muka il se prononcera na présidium
balobi yango journée ni yo moni communiqué ba signer population batuna mais ya ko bimana ko la muka ye nani te ko kamusanga to ko sala politique yango bongo te na ko kosaka bato likambo ya mieux oyo bongo ebomibuka balobi bongo eza bongo loi moko eza l'importance te oyo ya mieux toyebi mwana moko adofi mosito osila ekolobaki esengi ya biso fo totya bamieux contre bapays oyo baza kotake biso mais tomoni bandeko mosusu babimi balobi bongo eza bongo loi moko mal donné eza l'importance te na temps oyo ezosenga nde biso fo tokunda na rwanda nini ekoki koloba na bayimboka par rapport ya maloba pour un problème oyo ya Rwanda faut que toyeba nanu Rwanda aza na baproblème mibale aza nanu na problème ya espace baza 50 na kilomètre carré biso na Congo toza baza 500 na kilomètre carré biso nde na Congo toza 50 okomona différence wana ça veut dire que bakomi entassé baza na problème ya mabele yango na bakoluka mabele epa na biso baza na deuxième problème baza na richesse te Congo ne mutu aza na richesse bakosala nyonso pour que bayiba ya biso richesse face à ces deux problèmes les murs s'imposent il faut tosala mur faut tocontrôler banani bakokota faut tosala mur faut toyeba ressources na biso nini ekobima ozomona toyeba que chaque année RDC aperdaka 25 000 tonnes ya or Uganda azwaka biso 15 000 Rwanda azwaka biso 10 000 chaque année oyo eza équivalent ya 1 milliard 500 millions oyo RDC aperdaka il faut tout ça mais pour que bon voilà to perdre monter bana okota la kati ya budget na biso ozomona ndeko il faut tout ça wana mais elinga bateke tout ça to tika bitumba est nécessaire parce que qui veut la paix prépare la guerre il faut tout ça la guerre pour avoir une paix durable pour que baba na banga biso mais pour tout ça la guerre wana il faut ba réforme il y a un to sengi na gouvernement na ba recette additionnelle au ekoti après ça 1 milliard na armée 1 milliard ana ekosala ke un tiers ba soda na biso bazwa prime ba o troupe o ekosala na front photo le bagage troupe ana tozo senga 50 000 hommes o ba kozala kuna na front bazwa un tiers et 1 milliard ana un tiers mususu ezala pour na fonctionnement ya armée un tiers mususu ezala pour na acquisition ya ba équipement ya armée yango na tosali yango proposition ana il faut mbongo pour que tolonga armée soki totie 50 000 hommes kuna la troupe Rwanda azakaka na 40 000 hommes na mboka mobimba aza incapable de aligner même 50 000 pour bazakaka 40 000 hommes biso toza 200 000 hommes na armée na biso soki tolongoli 50 totie bango kuna topesi ba moyen tokolonga etumba oyo yango na tolobi il faut tosa la guerre pour avoir une paix durable na mboka na biso parce que mboka totoye komona président bongo Félix Tshisekedi a signé l'accord est-ce que important c'est l'accord wana na peuple congolais pour porter ni accord marché wana Nairobi na faut le bango marché wana eza marché moko ya ba deep ba kokosana mais na kosenga na ndeko Félix akosa bango akosa population te akosa bango na ko préparer o ya biso armée pour que tolonga toujours paix durable parce que eza marché moko ya ba deep bango baza na posa ya koyiba richesse na biso basangani batwana bakoluka yo za na kimete bakoluka yo se protéger te balobi que non déploiement ko salema mais déploiement na tolingaki ezala ba troupe nde baye tolingaki te ezala armée étrangère ya poso ki ba troupe kaka ne yaki elingaki ezala na leadership ya FARDC mutaza na contrôle ya terrain FARDC ne mutalinga diriger opération mais balobi ki ba armée étrangère ezoya pour mitu na ba question ba kozana leadership ni nazoka ba misusu bazolo ba Kenya nana mwa kofuta opération nana kofuta basodana to éviter tozo mitu na ba question est-ce que accord wana eza bien établi ceux qui ba moni que eza bien établi ba répondre biso mais biso to linga que eza la ba troupe o biso to contrôler eza na leadership à FARDC na nyos ezali ko le kazo komona ni est-ce que peuple congolais a ça peut na makanisne qui na 2023 maponami kosala maponami il faut esalema maponami parce que élection est la solution à la crise. Ba élection musiko to sengi ezala maponami ya malamu. Ezala maponami te oyo ekoki lisusu ko memela biso problème. To moni ke ba élection oyo wuti koleka yango epozele biso lisusu ba problème tindelo, problème ya leadership. Problème même ya crédibilité ya institution oyo ezokama biso lelo. Il faut to kende na maponami ya malunga pour que mukonzi oyo akobima azala réellement mukonzi ya population oyo akotravailler pour na bango
Par travailler pour na ba oyo ba tcheye. Élection est nécessaire pour que tu aies une élection. Il y a un pour que tu aies un consensus pour que tu aies un maison est interpellateur. Interpellateur, bambou maillard toujours indépendance. Balinga qui passe la remise et reprise baboya kabalobite. Tu reçois la remise et reprise de toi qui est pour organiser l'élection. Bazonga ka ba organiser l'élection. Après l'élection, ne passe la remise et reprise dans mundele. Ça veut dire que l'élection est la solution à un problème. Il faut qu'il y ait une élection pour que tu résoudre le problème. Il y a que par les élections qu'il y a aussi cette crise et légitimité, crise politique, crise économique, sociale et crise sécuritaire dans le Carabiso. Merci mon amboka et qu'il est là pour la mission. La bino bongo nous fait il a besoin bonga bongo pour les amboka. Ni beaucoup bombi la peuple comme les potes occupés dans ngamba il dépasse on peut avec qui n'a pas besoin de ceux qui vont conduire to ça la boîte to ça la boîte. Il y a les lois sur le bac qui n'a pas mal. Bino le ceux qui 2020 ceux qui vont conduire ni beaucoup conseiller la peuple. Merci beaucoup mon amboka pour la question. Oyo pour nabiso pouvoir que soit pouvoir et un moyen pour que tu réalises l'objectif nabiso. Objectif nabiso à moyen terme les années. Tout à bien état les populations lélo à pauvre. Pauvreté est à deux niveaux. Ils ont que l'État est pauvre, ils ont un budget il y a 7 milliards où ils ont permis de traiter pour qu'ils soient souverain. Pour qu'ils soient souverain, ils ont un budget il y a 13 milliards, voire même 13 à 15 milliards. Pour que la population, peuple congolais, ait la souverain, il faut aller sous pauvreté. Où il y a 1,3 $, pour qu'il y ait la pauvreté, où il y a 2,5 $ à 3 $. Donc, l'objectif à moyen terme, c'est que niveau où il y a sous pauvreté, pour qu'il y ait la pauvreté. Pour que tout ça, il faut doubler le budget de Mboka. Doubler le PIB Nabiso. PIB Nabiso, le 60 milliards, ça veut dire que nous devons doubler à 120 milliards. Pour que tu préleves dans la carte, si tu joues à 10% à 120 millions, tu as déjà 12 milliards. Dans le 10%, il y a 120 milliards. Tu as déjà 12 milliards comme budget en Boka. Ce qui est 10%, mais tu as pour que tu commences à 15%. Ce qui te sali et pour permettre l'État à Zalana, ce qui l'État a déjà un budget déjà il y a 11 milliards, 11 à 13 milliards et permettre à doubler le salaire, il y a bateau, enveloppe salariale de l'eau, il y a 2,5 milliards. Au moins, doubler, ça veut dire qu'on a 5, à 3 milliards à baisser le fonctionnement de l'institution, à 3 milliards à investir. 3 ou 4 milliards à investir. Vous avez investir, vous avez investir dans un projet et vous savez que Mboka se développer, tout se basé dans l'économie où ils ont tourné vers 1000, mais tout côté la carte, il y a l'agriculture à travers les 3 milliards où ils ont l'investissement. Merci, nous avons situation est. Le lot est continuer le lobby qui va faire la mission est mais le côté de mon ligne de ni ko solution ni ko qui moko ya le peuple congolais par rapport à la situation est mais ce qui tozui kozonga linwana comme interpellateur to se remettre en cause il y a un problème na mission pour que tu trouver ba solution na kozonga ya linu nazo mona ngo mabete na kozonga comme interpellateur. Parce que ce total tout lobby, Lumumba Azaki n'a même problème, il y a armée. Bango bazu pouvoir, RDC Zalaki n'a armée, ou Ezaki, il y a beaucoup, il y a belge. Armée wane Zalaki bakangi, sous-souye moko, Moutazalaki majoritaire, n'anenge baki meme na liwa. Mais ce qui est l'une lobby, Tozalaka n'a armée de Wouta 1960. Les autres, ils ont un problème, il y a armée, il y a besoin d'attaquer Bisso. Et c'est interpellateur. Et que tout le monde dit non, il faut réformer l'armée, il faut donner les moyens à l'armée. Alors qu'ils ont allé nous, ils ont m'habité parce qu'ils ont interpellé Bisso que le problème qu'ils ont eu en 1960, tous en ont tiré l'eau. Alors, problème, il faut trouver solution pour que Bisso trouve solution à ce problème. On a fait les deux propositions, faire la guerre et construire le mur à l'est du pays. Merci, mon un message fort dans la propre.
na oyebisa ba peuple congolais va continuer toujours lit to ko continuer lit na bitumba oyo eza parti politique te eza bitumba na yo ba confisquer yo souveraineté na yo il faut ko bunda pona ko retirer yango opesa mutu oyo ako travailler pona yo toko continuer na bitumba wana pe toza na deux fronts côté ya proposition na biso ya économique et social toko yebisa bino oyo biso toko sala pona bino so biso tozu pouvoir numéro na nga ya téléphone eza 082 44 99 859 082 44 99 859. Merci beaucoup.